papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais déci balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bonsoir Nabamouré Nyonso bamesana kolanda Irene Masiandoki TVO mama bino la kabino kaka ba histoire vraie pour esala bino ba vraiment makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lula apambola bino pour na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba onan bo s'abonner na site te bo s'abonner au site ya mama bino parce que biso tobetaka masolo solo tobetaka aubergine te ba mourir na rappelaka bino bo hésitaka te ce que oza lisolo olini mama Irene beta yango benga biso na numéro ozomona tokomi na se ce qui pose na témoignage olingo lekisango benga biso oza na anniversaire olingo sa publicité en tout cas ko hésiter te to sala ka nyonso sauf ka kindumba na koboma nde na kofinga to sala ka te mais o nyonso etikali to sala ka prise cop na biso beaucoup excusez-vous mama Irene ba grippe bobika ba tandenge ezo ma biso menzamba lola azobatela toujours continuer kobeta masolo topesa merci na bandeko bazo soutenir biso ba partenaire na biso ya kano ya propre ya bien basolara bien na sponsor na biso officiel Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo ya docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi sur mibla vende ndako na verchache la patronne Betty moi c'est l'équipe mibali na mbongo moi c'est l'équipe mibali na bandako balobi wumela merci na Anastasie Vita ya papa trésor chou na Katia Bundese balobi Tazi Vita Imana porte-parole na biso ya mayele ndenge ye moko ya Simondo ya papa Kokodien Nzombo depuis Irlande amesana kobenga ye merci na ya Simon Kokodien Nzombo ndo ya papa depuis Irlande Kokodien Nzombo Nzamba Lola apambola yo merci na mama bibi chez moi Nzambi et Uno en direct des 001 BBC de moi-même bibi chez moi Nzambi bibi chez Euno balobi umela boni basangwa Naomi et yale Abel to pesi ba bisou na couple Muwenge monsieur de Gaulle Muwenge ya Naomi na kati ya Luton balobi bo umela ba mourir nyonso mama Irene ayaka boye na ela kabino masola solo biso to betaka aubergine te biso na memeli bino eza vraiment moulaité. Mais avant ya kobandango nazo ebisa ba vrai chéri nyonso ba balinga kozala propre balinga ka kolata balobi Rita Chimuki na kati ya Dortmund akotisi biloko ya kitoko lokola ba ensemble bon bazolata ba mapapa ya kitoko ba fantaisie ya kitoko balobi Rita Chimuki na kati ya Dortmund akotisi na ba t-shirt ya ba kombo nyonso olingaka ba chapeau ya kitoko ba bonnet ya malili ya kitoko ya ba marque nyonso soki ngosomba yango ndeko nanga komitungisa te komituna te ba papa bazolata ba ensemble na ba mama bazozwango wapi te Rita
Rita Chimuki na kati ya Dortmund azali numéro na ye ya telefone eza pa ya mama Irene ko hésité te benganga na kopesa numéro ya Rita Chimuki osombi biloko no apostaka ekendaka partout ya sika ekoti Rita Chimuki na kati ya Dortmund motema papa Moïse bamurena bamureze mama Irene ayaka boy ti tozobeta masolo nazo rappeler pe bandeko mosusu na Congo pona kolesa ba famille na priya bien osombi biloko pa ya Eden marché na kati ya Londres biloko ya kolia lokola soso loso miliki biloko nyonso kolingana après ya bien Eden marché azoteka yango ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko epa na bino na commune nyonso bozalaka kobanga te yaza na ba moto azana ba jeep azana ba car bien ekotaka na ba commune nyonso Eden marché solution pour na libomba congolais bobenga biso na lombango to botala logo na tie ba komi Eden marché numéro eza wana benga Eden marché na rapide nyonso okozwa biloko no ya qualité ba famille ba kosepela na mbongo ya mukie voilà ba mourir ba moureuse mama Irene ayaka boy lisona memeli bino eza vraiment molaité eza mukuse masolo ya bajaro esi tobeta betango mais tozo betango parce que mukileza na makambo ebele biso sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie tobetaka masolo so na ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt ezalaka siloga mama Iranité na rappelaka bana nzambe ke mwana moto akuzonga parce que na se na tango tozomona mingi pe tozoyoka mingi siloga mama Irane ezalaki beteli nde ezoboma bango bana jiba bebe ngande mama mwasi atika masolo na YouTube na defo bolelaki lelaki na zatete sikoyo ngayo na zongi bo partager bo s'abonner na Irane Masiendoki TV bo benga to beta masolo neti na filme toleka balobi tan eza mbongo bamure na bamurese lisolo amemeli bino ezali ndeko moko ya mwasi abenga bamerani beta lisolo nanga esi na yoka on dirait po beta lisolo ya jar oyo me nga siko na ye kopesa lisolo mpo na kosenga conseil na bamama na bapapa ya Jérusalem bamure na bamurese basunga nga bapesa nga conseil mama Rosita Tenda est-ce ozali ya kopesa conseil mama Chantal Vita na biso mama Chantal Vita ya kopesa conseil mama Leti Sandrine Kiangebeni madame Lenganzo toza na posa ba conseil na bino ndeko mwasi abi mama Irene naza na libala na boti na mobali bana misato mama Irene naza na valeur te na libala oyo na bana misato na boti na mobala balanga te tovivaka kaka na ekobo na ekobo libala moko ya compréhension koswa na kubunda mobali très impoli soki asimbi kofinga nga mama Irene okondima teke ngani mnalalaka ne mbeto moko likolo nango mobali mobulu lokute leki mobali aza na basi bamakango mobali nikomona mwasi te fo ya tia litoi mama Irene nakangaka ba message namonaka naswana nasala nyonso mama Irene nalemba nakoma fatigué navandaka na libala po ezalaka kaka ke soki ekufi bato bakoloba soki ekufi eske esika na kokende na kozala malamu eza bakestion oyo basi na mibali basepozaka na ndako ntongo baza libala soki libala ezomarche te mobala mitunaka mpe eske soki nabomi libala oyo nakozwa mwasi ya malamu mwasi patunaka eske so nabomi libala nazwa mobala malamu me mingi bato basepozaka bakestion mingi ezalaka basi vi ke bazaka na position faiblesse naza na bana misato eske mobala kolinganga na bana esi na bota ezalaka mingi basi mama Irene nakomaki vraiment na baproblème ebele na vie ederangeaki na santé tension ekomaki komata mpo namonaka bambanda ya basorti nyonso mobali ayokaka te mobali lokuta mobali impoli mama Irene nasupportaka kaka nakoma kobomba makambo nakoma kosala vie oyo nga nazalaka nango te yango nalakisaka bato ke comme si nazalaka bien na libala mais en réalité nazalaka nanga bien te mama Irene eloko nini esali mpo na bengo otunela nga conseil na bamoure na bamoureuse bapapa na bamama ti bokokomisa ngo kobeta masolo ya love mpo nazozwa masolo ya bacouple ebele yango nazoyebisa bino tobimisa tobetabeta yango mpo tokota na masolo mosusu naza na masolo ya bacouple bandeko na nga ndenge balobaka ndako olalaka te makambo elekaka na kati oyebi te ezalaka vrai mwana mwasi alobi mama Irene nakoma kovivre na ye nasambla bato bamonake naza bien mais en réalité nazalaka bien te libala eza ya pasi mama Irene azosouffrir mobali soki asimbi kofinga yo mama Irene okondima te ke ye moto abotisa kobana wana mpo mibali bafingaka na mokili baza mama Irene akanga ya motema
likolo nango mobula basi mama Irene namonaka na swana na loba na mila bakisa tension na bela mama Irene nayaki kose décider na bina kokufa soki nandi mobali oyo nakokufa mama Irene nakota classe je m'en fous nakoma nanga m'en fous namona azoswana basi na ba WhatsApp nalobaka te namona ba message nakipaka te nayebisa nzambe navanda nasala no vi na bokola bana oyo naboti na ye mama Irene navanda na nga nakipaka mobali te ndeka nakipaka mobali te mama Irene nga mpe yamona kota ba réseaux sociaux na nga ndeka kolobaka ke mokili eza na makambo ebele ka nde nakota na okuta na tata mombo ayaki kolinga nga me naza na ndaka libala mama Irene ezalaki volonté na ngai te beta lisotuni na nga conseil na se ya ba choc nazaki na ba problème na bité na meka kondima bandeko na nga naloba ke loko bomona nga lokola mutadi boma batumi babemeka nyolo bakabongo pona ni surtout ba papa o soki bazo nyokola yo esenga kozwa litoyi moko yebisa ko buzo ba papa me répondre lobaka na basi bongo ba papa bo comprendre ka bandeko na bino basi maman alobi amela bakisi ya liwa ezali pona lola libala ekozala te pourquoi nalobaka ngo natindaka basi na bino na mabete bolandanga bien côté oyo mais natalaka nga naza témoin na mona basi babela maboma après divorce nayebi na mboka na nga na mona mwasi mobimba mama mokola bela baner vie beba po mobala boya ye na mona mingi bato bakota bakoma ya bolingo eza na bojoba yango nalobaka na kilelo muta kufa pona yo te mobala kufa pona mwasi te mwasi pa kufa pona mobala te po muta kufa yeso na ngomba Golgotha c'est Jésus-Christ de Nazareth to moni mobala zoko ambeto to mwasi zoko ambeto ya nanga papa to boite luka opesa litoi na distraction moko ata na miziki ato pesi mutu moko yebisa ko buzoba na sens que obatela musisa ya mutu ekatana te trop de problèmes bato musu bazana ba musisa na bango ezaka mokie misu bana ba misisi ekuba nde na ba mitema batekeseni mitema keti ezali mitema ya baliru ezali bato musu baza mitema minene ata bazo finge na réseaux sociaux akufaka te abelaka te baso bafinge ka na réseau moki akondi abeli amelikisi c'est comme ça mutu nyonso na raisonnaka ndenge moko te eza na mutu mosusu babebisela réputation alakisi bolumbu na ye lobi akoya na réseaux sociaux aye komilakisa bomoni bolumbu na ngai na danger ya bato mosusu balakisi bolumbu akoti ndako akoka te abeli mpo akoka te nzambe asala bato nyonso ndenge moko te mitema bato ekeseni yango raison bomonaka bata mitema malamu bazali bato mpe ya mitema mabe bazali me nyonso eza kaka mitema mama Irene nakomaki na pasi namonaki ngabi te lokola tato azolinga nga naza mpe na poma faiblesse naza na position faiblesse disons mobala azo maltraite nga kofinga nalingaki kaka tokomaki kosola kaka na papango kosola mpo nazwa mwa moral eya kosala nga mpe bien nazwaki mpe moral nakipaka suma mobali na nga ndako te asalaka babétise namonaka bamessage ya bamakangu namonaka koma sajitaka na batelefone namonaka koma bimaka kesola na balaba namonaka nyonso merene nazwa kimia mpo nga mpe nakoma na mutu nasolaka na ye mais problème naye koloba na naye kolobeta liso mpa merene bopesanga conseil mutu okosola esaliki ayaki kovoyage alongwaki mboka na ye ayaki mboka moko eza pembeni na biso abiyaka tokuta merene toke kokutana mutu tosolaka ni mama ayebani mokili eyebi ye aza mutu na mokili aza vraiment mutu na so muso na bimisi na miso na bi ozwi ye ndenge nini mama Irene mutu na tanga moninga na zepe na ba problème ebele na meki mpe koyebisa ye bapasi nde nazosouffrir mutu wana lobi ye paza na mwasi te aza libre mais abota aza mpe na oyo ayeba na mibale mais mwasi na ye akufa bamoure na bamourese bolanda lisolo très bien mutu abandi bolingo aye kobengisa mwana mwasi oyo mwasi libala abengisi mwana mwasi ake ti esika mboka wana mutu wana azalaka tozobeta yango boye mpo eza conseil mwana mwasi akoma love ekoma kokola azonga basala babolingo en tout cas pengwaki asalaki ekobo toloba bongo mwasi libala mpo bapasi elekaki batata nazoloba eloko moko bomona yango bamaseki te mibali mingi bazobebisa basi yango basi bazo nazokotela bandeko nanga basi te me naza na masula boye ebele bamoure na bamourese na ya bamama na ya bapapa ezali oyo tozobeta mwana mwasi bolingo ekoli na ndeko wana asombeli baterrain na Kinshasa asombeli babiloko ndeko wana komi kolingi ya solo ye banda yebisa likangu neke na ndako kimi ezalaka te na ndako mpe kimi ezalaka te mpo mobala atambolaka kaka mabe
ndeko wana apresente na bafamille na ye mwana mobali wana likango apresente mwasi ya libala na bafamille na ye famille ya papa wana balingi mwasi ya libala makasi balobi aza mwasi kitoko aza mwasi malamu bakuna bazomona badefo na ye te bamorena bamorezi basi basila mpe soni bazere basi babangaka mpe te bazere mwasi ya libala akomi otala babelle famille akomi kobenga babelle famille ya makango azwi me na kati ya libala na ye ndenge avanda na mobali babalana te babota kaka bana misato mobali yango mpe mobulu ya basi respect eza te amaltraitaka mwasi soki azofinga mwasi bandeko ya mibali nazobana bino eloko moko lelo bomeka kolanda yango bien omoni basi mingi balobaka apreferaka mobali abeta ye ke afinga ye omoni kobeta c'est vrai ezalaka mabe bakobeta mpe na esika mabe okufi me soki babeti okufi to kobosa na douleur wana me mibali mafinga bafingaka basi bosetrompaka te etikalaka basi na motu yango bomonaka raison mosusu mibali bakoma olingo kushe na mwasi banda alalaki ye alali kaka ayebi na ye makambo bien me azosala yango te mpo ntango kaka moni yo ezalaka likambo ya moral akanisi mafinga nyonso asali te ofinga ye ezongi automatique ndenge nini obake soki moral eza te natelemaka te biso mpe basi soki moral eza te tokotelema te mokili etambolaka bongo bo eskize nga naobeta masolo so naobeta aubergine te ndeko mwasi bakoma kovia bongo na mobali famille wana mobali elingi ndeko mwasi makasi mobali akomi kotuna ye alobi sikoyo yo na mobali bozaka ndako moko ezaka nde nyabi te nde kaka nayebisa yo mpo mwasi mpe kuna akende akosaka fo akosa aza na shwa tabi ndenge alingaka ndenge te bo tosala séparation encore tozala kaka ndako moko mpo na bana mobali mpe likango ntango azoyoka bongo bolingo ezokola fama mobali alikango balingi mwana mwasi oyo mobali yango mpe alikango soki babimisi ye na mokili bato baokanisa ondire mwana mwasi anga asimbikisi ye soki aza mpe na kindoki ye moto omonaka na tv ake kokoma kuna ndenge nini mwana mobali yango mpe moboko pete asomba ndako mabe asomba mama azotambola mpe na mwasi ya libala na ndenge moko boye mwasi ya libala apona ye alobi azwi chance alobi abala te bavandaka na mobali ndako moko bamure na bamurezi me babandaki bien nazoloba bien babandaki bien mwasi alingi likango na se ya bashok bolanda bien bopesa conseil ya solo yango nazobeta solo bopesa conseil ya solo boya na conseil aubergine te mutu mobimba azozela conseil oyo mobali alikango ayebisi lokola bosala séparation corps na mobali nawe bovandaka ndako moko si boumeli quand même olobi ça fait 2 ans 3 ans bozokende vraiment luka obima kasi na ndako mponga nabala yo naza siko prenga fo nabala yo nasala lettre na famille na yo nabala yo ya likambo emati likambo ekiti mwana mwasi aza na mobali ndako moko mobali aza na sale comportement mobali mobulu ya basi mwasi akanga mbali na bamessage ya bawhatsapp akanga alimba mobali atiaka motu nyonso litoi mwasi ayebi via mobali bien abela basusi aswana kita mata avandisa mbala atuna mbali badefo na ye alongola bilamba atikala bolumbu atala badefo atuna bato ya quartier nazalaka mabe to nazalaka malamu ndeka nalobaka balobi te oza mwasi kitoko oza na taille bien mobali sikoyo olukaka nini eloko mobali alukaka eyebanaka te mobali très impoli soki abandi kofinga mwasi keba ofinga na bamama mwasi yakenda abongo mwasi si alemba yanga abi mama Irene nazoyeba te nasala nini libala naza nango na ndako mobali azoyoka te ere moko mwana raisonne ngabi quand même naza mwasi naboti ni bana misato nabwakisa nanga moto ya libanda tovanda na mobali yango kaka peut-être akochanger mama Irene azochanger te buzoba nazomona eleki bamakangu mama Irene surtout bamakangu na lokuta na kempoli eleki pa mobali oyo nayebi te nasala nini mama Irene soki na bino azongisa ata motema nsima soki na bandi kokanisa mama Irene afinga mingi abebisa motu mama Irene na ntango nakoma ekomela na bavin nakola na mela masanga nakoma ekomela bavin mpo motu epetaki mama Irene mobali aza difficile nazoyeba te nasala nini tovandaka ne mpe abalanga te langage nezaki aza na mbongo akobalanga te langage ezaka ke owelaka libala mpona nini langage ezaka yo mona te babala na basama bakabwana mpe olingi libala mingi alobaka bongo bana navanda ne bana misato mama Irene ata kaneti kaka ya énergie oyo nokola biso azongisa ta mwa souffle eza ekenda te tovandaka bongo esika nazwi likango mama Irene nazo comprendre te nakuti likango na bakalite nyonso ayebi korespecte mwasi
famille na elinginga na vai na likango wana tokende soki inane 6 mois na mei koyekola ye nake epa na ye namoni famille na ye nabengaki ba aire nyonso aza mpe na mwasi te benga na appel video ye benga mama Irene aza na mwasi te tant nyonso temps plein apesi yango epa na nga me nga napesaka likango temps plein te mpo nayebisake ocomprendre nga naza mobali tosali séparation e mofo na respecte lokola toza na ndako moko mpo na koevite satan ayeba te ke na obima no d'accord nga nayebisaka likango wana ke nga na mobali tosala séparation tozaka su mbeto moko te mama Irene paske na ndako mabe eleki siko kuna likango azolinga abalanga mama Irene nakomi kolaka ye tokoti mbula o 2024 abi madame pesanga position yo na mobali tolingana oyebisanga bozala asuti bolala mbeto mote bovandaka mpona bana vivi na bino ya poto ndenge ekendaka nga ane oyo antuka fo na bala nakoki kovanda boye te na voyageaka mingi nayaka Europe mingi oyebi mosala na nga nasalaka oyebi so ya omona olelaki oza na poso osala makambo ya terrain ozwi yaya basombi na Kinshasa bapesi yo biloko nyonso oza nango besoin oyo nyonso olukaka bapesa ko famino mpe nake kokutana na bome bazalaki ndeti mwa kilo apparemment nze famino balingaka mobali oza ye na ndako mwasi abi te balingaka ye te eza kaka respect mpo lokwana na bimi na ndako na ye te mwasi abandi koconvaincre na propre famille na ye me famille na ye bazokale bazobanga yo na ndako ya bato bima nano yango ye kosenga conseil asala nini abima na ye na ndako ya mobali na ye po aboyi batia na réseaux sociaux ke mwasi bayekolobamake mwasi ya libala abali me ya kozala mwasi ya libala ata kozala mwasi bamaltretaka na libala bayokanaka na bango te na mobali nde abali yango wana ye kosenga conseil asala nini abima na ndako to abala kaka ndenge aza na kati ya ndako bongo abima batata matina azobeta lisolo ngai moko de Irene Masiandoki nayebisi ndeko mwasi ngai nalobi mama eza simple oyo ozosala na ndako na mobali boboti bana na ekobo oyo mpo ozosala na likango ezali ekobo soki omei kobala mobali wana nga naopesa bino position bokomela biso na sa bemission soki bokosala bavoice bosala tobetaka masolo mpona kosunga communauté baka oyo eza ebele na bacouple mutu musu akolanda lisolo akose retrouve mpe na kati ya binga mpe lokola ye mpe lokola nga batata na bamama nazopesa conseil mibali mingi bazobebisa basi mpe basi mingi mpe bazobebisa mibali yaya ndenge tozobela ba AVC musisi ekatani okomi na chaise roulante vie ebebi soki omoni eloko ezokende mabe ezosimba te batikaka conseil nga nakoki koloba na part na nga ndeko mwasi na bana misato botina mobali bozani ndako moko likango abala yo ekozala scandale to banda koexplike mokili ke babalanga te kuna te ekoma longue histoire na préféré mpo na nga doze likango boma na o libala ya impoli mpo bosalaka na bino mpe kaka ekobo azane mpe muta ekobo alingaka ne bamakango okangaki na bamessage ya basi ya façon nyonso omiyebi soki eza vrai selon lisolo na yo tamie bima na ndako ya mobali oza na poto zwa soki kozwa bana no bokende tikala nano yo moko nde nsima nango obimisa likambo ya ndeko oyo wana ezanga moto nalobi me mwasi abi mama Irene tina lukaka ndako nde tina zosala te nakendaka na basocial ekozwanga temps kuna bolingo ezokende bien bopesanga conseil nakoki kosala ndenge nini nazomiyeba te nasala nsili mayele mama Irene mpo na nini nzambe atinda nga mobali oyo ebandela vi na nga te mama yo lingo osunga nzambe bamure na bamurezi nakomi na suka masolo eza ebele bapapa nga lisolo na bete ezali mama moto aosenga conseil mais avant na kata nalingi napesa nde mibali conseil mama Irene abotami na famille ya bana mibali ebele basi kutu bazalaka mokie nalingaka bana mibali makasi yango moni mingi nalobaka nalingaka vie nanga titi Gracie ya Bundesi banke nalingaka ya Willy Musheni livre code mboka nalingaka vie nanga Achille Kapesa moto moko bien nalingaka papa Jean-Si Bolanga ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham parce que nga nabotami na ba bienvenue Masiandoki prêtre nabotami na ba Simon Masiandoki ba Alain Masiandoki ba Papi Masiandoki ba bienvenue naza na ba garçon ebele na libota nanga nalingaka mobala souffre te mais conseil nazopesa bandeko na biso ya mibali ekomi na temps moko bozo comprendre susu vite
yaya naki lelo soki oza na mwasi na yo bovandaka ata mabe ya mike ezali bongisa luka bala ye bovanda bosala vi na bino kolinga te omipesa mutu na basi ozomona na ba réseaux sociaux basi ya ba make-up basi ya bilongi misato mine nazolobela eloko oyo yaya mutu bandi na pasi tonso bozalaki na mokanda te na poto bolala na ba conteneur boluka vi bokoma ndenge boza yaya ebela bambula boboti bana misato zemi esalaka 9 mois so boti bana misato nandimi teke bosali 3 à 4 ans c'est que bosali plus mpo na tunaki te combien d'années bavandi papa bongisa bovanda na mwasi na yo eza na basi mosusu na vifo bokufa na bango basi oke kozwa lelo ozomona ba make-up akozwa yo bien sûr et après tozobeta lisolo baconséquence ezozala bamoure na bamoureuse bapapa nazolobela bapapa bandeko ya mibale kitoko ya mwasi esilaka te oui okomona mwasi oyo kitoko lobo komona oyo aleki de toutes les façons soki boyebaka te bino mibali bovivra ndeni mobali akozwa likango ya canon soki bandika kobimane plus bakobimaka 5-6 fois aolembe mibali baza bon plus akomona mona nzoto na ye ausi ye aolemba basalaka bongo surtout mibali bavoyu balembaka nzoto basi avant yango na nzoto ovai na mbambula ebele yaya bongisa kaka badefa nzoto wana soki elataka mabe change ya bima soki aza na tei mabe salisa ya régime bobokola bana bovanda bandeko nanga mibali bokokufa bokosila po mwana mwasi osola betelinga likango azolinge so adizan banda mbali ne soki abimisi ye nga moko na tuyenga bi yaya bokutanaki na occasion nini yaya na suki wana na bengo mwasi a chance na ndako ya libala to na bengo mwasi alibabi na ndako ya libala bamoure na bamoureuse aotu na conseil nga na encourageaka le mal te na betaka masola so na ofongolaka bato conscience papa na ndako yeba kogere mama yeba kogere papa bolingo ekolaka te ata boboti bokomi na bana yaya biloko ya sika fo ekotaka na part na biso basi lokola pe mibali mwasi alembaka ba jetem te mwasi alembaka babizu te vedi ke tendresse fo ezalaka mama mobali alingaka komona bamikadi ya sika alingaka nyonso omonaka mpe biloko ya sika na ndako tobongisa na biso basi na biso mibali mpo biloko ya boye ekoma te nga na betika lisolo bopesa conseil ndeko mwasi lisolo ya boye soki boserapele na beta lisolo moko mwasi alibala babala ye na ndako alibala nga na betango ezalaka ane kule bie ane pase mais oyo mpe ezokende kaka babongo mais ye azobanga aye kosenga conseil asala nini merci na bandingo so bandar mama Irène Masiandoki partout bozali ndenge bo partageaka ndenge bo s'abonner na Irène Masiandoki nazo rappeler bino moi so lobara mingi photo na ye wana bozomona akomona na bopesa etan na mona na kananga pi mais oh na beti ndenge nazo lobanga wana muya bozomona photo mutazo loba ye na yekaka na lisolo ndeko na biso pona kopesa conseil bopesa biso conseil asala nini ba papa ba mama tokola vie ezalaka na brillante to raisonna keloko moko na tango ya divorce to na tango ya séparation to benga ngo bato mosusu babala na te ba ko se séparer na bango kaka est-ce esika na kokende na kozala bien eza question to se posaka biso basi pena mibali to bangaka pe quelque part pona o se séparer na moto to ko divorcer to bangaka est-ce moi si on Hollanda si na bali toza bien est-ce que mobanda si na bali toza bien balobi venir amutu na maboko ya nzambe toyaka conseil bopesa biso conseil nzambe apambola bino tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te bizu babaye Elbi ya fai nini mwa moke yaya nazoluka bato agence oyo ezobima na gps te bagence yango bangola lokute eleki oyo biloko ekita na kishasa apo eki angola bamiyibi ya solo wana yaya lobana angola na express ezaka na nsima awa epai antonio miala mwana mobala telema aleka conteneur na ya biloko na molai memangaki na soki antonio miala matako yaya tokoya angola na express yango oyo yango moni baochange ezona siko angola luanda siko neza espera tô vim buscar bango bayaka ti na ndako obenge na ndako baye kozwa ah bon Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne.
Uzojen. Naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya ngola. Kila mabora osa yenda na partout bosali. Ah oui hein. Agence ya ngoyo Angolondo Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brim na France. Banya poto bolugaluga te tukanisa ki bajansi sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brim na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada.